On a tiré en awa 11 heures de jugement en état sous l'avortement. Là, ce qu'on a fait, mi maman na papa, bayebi l'autre côté. Elle est inconnue, non. Et Simbate, il faut un mobile moko officiel. Na ozela mobile officiel, zemi mususu ekoya 6e. Eza ya bana mibali, eza ya bana basi foye ba yaya ni oyo yambaka. Siko yaya wana azape mosai na nzambe. Bakene kotika ebembe na morgue. Et comme boye siko esalami nini na moment oyo bango bazo discuter wana bazo loba pendant 10 heures wana de jugement et bandi. OK. Na moment oyo bango bazo discuter bazo loba wana ngasi ko na koti na jugement. Na jugement na eko se retrouver en esprit naza na kati ya poubelle. De na loba na luka poubelle modèle ya poubelle wana na mona si lelo na mona full wana te. Poubelle moko full moko incroyable na zolela na bandi kolela na kolela na ba moko esprit moko ye. Esprit na esinga pesa ngai maboko na yo. Lera solo banga pesa nga maboko moyen ya kotombola maboko ezate banzoto nyonso eza na banzube. Banzoto nyonso banzube mais kozwa maboko kotombola kaka maboko nazotombola na bandi kokota siko na nzela moko ya mukie neti ya singa. Nzela wana ya singa ba benga yango ba ligne wana o ya porte étroite na bandi kolela na kokota na nzela singa wana ba nzube ezokota na nzela wana ya mike nzoto siko ezosala pasi na ekokoma na deuxième niveau na longwe na poubelle na première na komi na deuxième là na komi na deuxième olemi ba épine wana esila ba épine ezosila te na bandi kaka lisusu kolela na kolela wana kaka voix wana eye lisusu pesa ngai maboko na yo kopesa kaka maboko tellement que naza kilo do banzube wana nzoto mobimba tina makolo eza tellement kilo choix eza te faut pesa kaka maboko mais ozoyeba mutu azobenga yo te voix wana kaka mutu ezobenga yo nazwi lisusu maboko na pesi na ye koleka sikoyo na 3e niveau le na komi na 3e niveau na banzube esili te banzube ezali kaka na bandi kaka kolela esprit wana eye lisusu pesanga maboko na yo sikoyo na bana ekokoka kopesa maboko te mpo nini mpona soki opesi maboko banzube wana ele bando kota na nzela wana ya singa neti ya tonga donc nzela oyo toleka so tosali masumu eza nzela moko ya mukie sikoyo nzela wana ya mukele oyo bandoleka pasi banzube oyo eza na nzoto ekokota nde eloko na bana ekobanga na bana okoka kopesa maboko te mpona nzube wana ebanda kosala pasi naleli mpona pase sikoyo na 3e niveau na yebise nalobi nalembi na ngai nazobanga nzela wana ya singa na lobi boma na yonga namona sikoyo mutu asimbinga maboko lera asimbinga maboko tomati toleki bamapata oyo nyonso na se totika yango vraimen na se tomati après toye kozwa parallèle lera tozwi sikoyo parallèle tokomi sikoyo komona awa mosika biso likolo tokei kuta étoile moko lera tokuta étoile atali étoile admire yango aseki nga mpe natali mais bozoloba na te parce que esprit na nga wana ezalaki na maboko ekoti sikoyo na kati ya corps oyo ezali na kati ya voiture nzoto sikoyo kuna na hôpital ezwi sikoyo vie mais ezobouge te parce que âme ezalaki na libanda nano apardonna âme te mpona ekota na kati ya corps. OK. Wana bazo se préparer pour baketiko na morgue. Baketika siko na morgue. OK. Yes, bango siko moyen basala autrement ezate bazo comprendre que ti lero ti 21 mutongo banda yaki banda tongo. Bazo banga pe mwana bato yaki bien. Mwana bato yaki na bien akoti bien siko yo. Bomba mini neza na kati ya 11 de jugement livre na biso bandeko bakolinga bazwango wapi et puis na ba édition nini peut-être ceux qui appellent na ba bibliothèque na biso ki tshasa wa bandeko bazwango ndenge nini édition na kena édition te na senginde yango na sali omonde na sali yango na sali na nkaka ngai moko
nde nazoluka sponsor livre yango nayaki quand même kokoma parce que na baplace oyo nakomaki kokende bato nyonso mama Caro komi te mama Caro koma tozwa baverset biblique ozopesa mpona toyebake kolula mozwi te mpona oyembi nde nazwi mbongo na ye te yango oyo natie yango mpe awa 11 heures de jugement en état sous l'avortement. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bika te nanu esala te bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre te na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Bah, docteur Baibisanga et Koko yokate. Bah, qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, bah, la venditi les dons à yoga kananga ite na lito na gauche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi na comme moi na nga liboso comme nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazo la bino nyonso tout dans moto. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, l'arrêté chrétienne avec Yves Ipan, tout directeur de faux. La série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 1040. Voilà, nous sommes déjà avec la servante de l'Éternel, Maman Caro. Nous en avons pour un témoignage beaucoup très édifiant. Que Sunga Peko éclairé dans Nzambe, na Marmebele, Azali Maman Oyo, Atamusa qui peut vivre, na moi. Et sentiment comme disent les jeunes et akinda kina mibali kili zemi après akozwa zemi à 7e fois kolongo l'avortement et akosala ke a mona oya mona ki po nzamba faire visiter lola aussi l'ifelo comme disent les kinonde de lobaka mais ils allaient à tourment alors nyoso mona et zala yo mamo zanda ka libala olobina nongoli zemi oyo pour que moi nous azali liboso yo anyoka maté à souffrir té ben ils ont mabé nda kwa libala kolongo na zemi ils ont mabé conséquence na émission monsieur lelo bokoye bango merci na assistance na yo l'incroyable Miran qui à vous merci na bandakoni sobolanga Yves Pan maman to pesi ba bote belé maman Caro encore bandeko bamono sur lelo un mot na bandeko bata la biso chrétien. Merci na pesi bino balandi na biso nyonso na promo Congo.
super promo. Na Comment promo d'être longa rafungi tout ma super promo. Ah. OK. Merci na pesi bino nyonso bino bato bolandaka biso na super promo na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nzambe apambola bino bozala attentif bolanda bokozwa 1+ na oyo nyonso tokoloba awa atozwi 1 2 te mais 1+ kaka ekobakisa na oyo okolanda biso ndenge papa Yves alobi témoignage nanga nakanisi na koloba eza de la mort à la vie. Comment on a passé de la mort à la vie? On a passé on a 11 heures de jugement devant le Seigneur. Aye kolaksanga vie nangai na koti déjà tozo kende pour na topé sa introduction déjà mutu na mutu aye ba témoignage eza sur quoi ndenge na lobi témoignage eza de la mort à la vie sur l'avortement et même ngai anestase sur l'avortement de sikoyo Nzambe akomaki kolakisa ngai makambu na ngai banda na botamaki ti mukolo oyo wana ndenge tolobaka mukolo oyo okati pema donc mukolo oyo makambu na yo esuki mukolo ya kufa nde Nzambe abandai kolakisa ngai sous les stars soki ezaki stars te okokaki koyeba makambu susu te mpona kokoloba teke na kufi ya libela Nzambe ayebi pourquoi asala ndenge wana anestase kolakisa ngai makambu tina zonga bongo na ya kotémoigner mpona bino mpe bozwa 1+ na bomoi na bino boyeba koaider 4 générations mpona témoignage oyo ekoaider yo mpona 4 générations ya vie na yo yo na bana na yo na bakoko na yo okobanda kolobela bango tala tolandaki témoignage moko boye elobaki boye esalaki boye mpona bana bakola na éducation ya bien des témoignages na biso eza ndenge wana de la mort à la vie sous l'avortement wana nde nayaki koleka na jugement. Pourquoi on a insisté sur le jugement 11 heures de jugement mpona koyebisa mutu nyonso na se na moike il faut otambola na kobanga Nzambe olinga te mukolo wana ya suka jugement ezali jugement wana okoleka liboso ya mutu te liboso ya mama papa te mais okozala liboso ya Nzambe na yo nde okozaleka liboso ya jugement wana oyo nga na pasaki ndenge na lobaka 11 heures de jugement 11 heures de jugement wana nde oyo etindi na ya na loba nda expliquer bino bokoyeba ezalaki nini namonaki nini esalaki nini pe pona zonga awa na se na moi elekaki ndenge nini. Voilà. Merci beaucoup maman Caro. Alors le sambo d'abord on va nous voir la biso et puis tout côté de la sujet na biso plutôt na témoignage na biso. Prière. Pardon? Le sambo prière. Merci papa kolo na bikamwa Nzambe na bomoi na komisio pe na pamboli o lisusu na après-midi ya lelo kolo natiki nyonso tokosala awa banane bandeliti na suka yondo zwa contrôle na yango pe osimba mitema ya bana na yo tango bakoyoka et apporter 1+ na bomoi na bango pona yonde muto tambusaka milimo ya bato alors ndengo tambusaka milimo ya bato tambisa pe milimo ya bana na yo bakoka ko saisir 1+ na bomoi na bango na 4 générations ya bomoi na bango natiki nyonso na se na maboko na yo lokumu pe kembo ezonga na se na makolo na yo na kombo na Yesu amen. Amen. Merci beaucoup maman. Alors tout qui na témoignage directement pour bandeko bato zelango vraiment et patiemment. Alors et bandaki ndenge nini maman Caro alongo na bazemi tiemi mai na kufa histoire na yo et certaines personnes ont déjà batala mais toujours ça bandeko batala bisope et za malamu mingi. Témoignage surtout puis les appels loko moko leçon moko pour ba jeune fille au ba mona ba docteur mo ba liandi baza bango pena liandi alongo le mbala moko zemengo longo nango wala kutu dongo ba kutu te ils ont leçon pour vous les jeunes filles pour me changer uzizemi ataza ndeko za vadio tango kindaki oyebaki ndeko na za vadio tango zu mukumba supporter azana loko te supporter zemi wana po omemaki yango peut-être mwana na soka bimi awe ko sungo pe lobi na vie tout tika ko longola ka bazemi wana e sala mabe atana ndako libala supporter yango ezali
il pamboli pour nzambe ou apesi bino na couple na bino l'homme de Dieu moko pe tuzaka na awa abetaka masolo ba avortement oyo yakene ko longosa moi 6e moi ça kufa mamona jusqu'à présent azaka kimia te pour longolisa mutu zemi mutu akufi kimia ezati yo pe ba tina longola zemi à ce moment ko sala yango te bota okufa no pete. Merci Papa Yves. Nakanisi témoignage na ngai na bandi na kota déjà pour na mutu nyonso akoka ko saisir opportunité de tolobaki na introduction mais awa na koloba boye témoignage ezali au kanité ngape na yebaki te un jour lelo na kokozala témoignage na loba na ganga mais na mawa nzambe ye moko aye kopesa directive ke oyo nyonso osalaki en secret na sena moi ekobima poasa liboso ya mokili mobimba pona koloba ke ata na bombaki nzamba lobi olinga te okoloba yango pona batu nyonso bayebake ata ozosala makambo na kuku mutu moko azomona yo ni mama ni papa ni ndeko nzambe azomona yo ndenge ngai nazalaki hypocrite na bandaki kobomba le na banda osala makambo na nga mutu abanda oyeba te na ye kosala nini kosala ke nakoli normalement ndenge bana nyonso bazalaka nzamba asali ngolu biso babota biso 12 des garçons 10 filles fille moko akufi garçon moko akufi ndenge tozo vivre lelo toza 9 filles 1 garçon. C'est qu'on a 9 filles 1 garçon, faut botia déjà matoi et ça na makindenge nini. Là on a zui zemi ya liboso à l'âge de 17 ans. Nazali déjà na 3e année secondaire. Na ekomona ke nga naza mwana liboso. Na ko insister encore soki ozolanda témoignage oyo banda kolanda ngo tina suka. Banda komitala na makambo oyo mama Caroline azoloba eloko nini etungisaka bomoi na ngai. Yo mo banda komitala parce que tozo kota tozo démarrer déjà obiyeba eloko nini etungisaka bomoi na yo. Ndenge ngai pe na yeba kite mais lelo na miyebi nini ebandaki kotungisa bomoi na ngai. Yango naza na posa yo pe oyeba yango. Yaki kosala mandeni ndenge na esibino tozaki 12 totikali 10 ndenge toza lelo. Le zemi eye koya na ekomona ke moyen na sala autrement ezate il faut na longola zemi. Pona nini na longola zemi parce que nga naza mwana liboso na libota. Comme nazaki mwana liboso, il fallait ce qu'on a protégé baleki na nga wana nyonso oyo batikalaki. Pona soki nga na longoli zemi la kiseke baleki na nga wana pe nyonso ba bana ozo bazemi ba kolongola. C'est que pona sala ngo il fallait na sala ngo en coucou, muta yebite. Donc tu fais ça en cachette. Alors pona oyeba ke nyonso oyo ozo sala ya kobomba mutu moko aza kolanda yo. Mutu wana nani? Nzambe oya yebi yo nde nalobi koleka mama koleka papa koleka ata nani kaka nzambe. Le siko na ke kolongola zemi mama na papa bayebi eloko te. Wana bana kosala nini kolongola zemi kutana mobali wapi? Kaka ndenge ezalaka bokutana na camarade moko ka boy mutu ayebi ete eloko te moye po bimisa ye na ndaku ezate pona osala ngo na ndenga mulili na ndenge ya cachette olingi te vérité na yo batu bayeba yango mona insister tant que bandi déjà kolanda biso yo banda ko détecter tu es ozana esprit nini oyo etungisaka bomoi na yo. Ngai déjà na kokopesa exemple simple pour na yo comprendre nga déjà nazalaki na esprit d'avortement déjà c'est kota inga. OK. Ezate mama papa nde bateninga esprit d'avortement déjà essayer yaki eko elatinga déjà. Na bombi na ndako mutu ayebi te. Zemi mibale koya na bombi mutu ya oyeba azate nazana ne pas ba parents na balite. Balongoli susu. Na longoli. Zemi misato sikolera ye koya nde na eko ya na kati bwana nasali mariage na eko bala. Ah bon? Nasali nzamba yokelinga mawa na eko bala munganga. OK. Le na bali munganga na kena ndako alibala zemi ezo ya sute. Zemi comme si ko passe. À la fin bakisi zemi eko ya. Le zemi ye et comme ko compliqué na ndako alibala. Le comme la complication moi ezate pas seleki comme ye moko aza munganga na baninga na ye batricité soto tike boya okufa photo longola ezemi wana ba eko longola zemi wana to fandi lisusu zemi eko yaka na ndako alibala
lere ye koya moyen fande eza te ebandi bacomplication na complication moyen eza te badeside lisusu 4e avortement eye kolongwa le balongoli choix eza te totikali tofandi sikoyo les deux familles bakomi koswana famille na nga na famille ya mobali mwasi yango alataka kaka boyeboye azobota te makambo ekomi ebele discussion ekomi na famille bon choix eza te na 4e avortement totiki aye lisusu kofanda ti moyen eza te discussion eleki koswana eleki libala eye kokufa complication ebandi les complications ebandi na ye sikoyo kozonga epai ya baparent le nazonga epai ya baparent nde nalobaka nzambe aza nzambe ya mawa le na ye naye kokutana na un inconnu encore zemi nde naloba nzambe ya mawa zemi eye le zemi eye nabota na ndako naye kokuta oyo alandanga abali oyo alandi wana abali wana après divorce wana après divorce nazongi divorce kuta tosali te on préserver obanda ko se préserver te bon à l'époque mpe ezalaki eza neti ya lelo te oyo bapréservatif oyo bacomprime non et puis ata bacomprime oyo bapréservatif ezaka mabe liboso ya nzambe eza mabe Dieu ne permet pas ça tokoki même pas oyo totia bastérile nyonso eza mabe epa nzambe eza permis te yango moni ekomi kolukela bato bacancer de matrice bacancer ya bamatrice babiloko wana bautérus nyonso wana ekosala ke lere ye na bangi naye kokuta nde nalobi 2e akei asali mariage akei 3e asali mariage akei 4e asali mariage akei donc esali ke bana nyonso batikali 4 baminere mo boye ya moke wana nga deja kuna ese perturbe nde nazongi ale nga mpe nalobi mobali inconnu non esimba te fo eza mobali moko officiel nakozela mobali officiel zemi mosusu eye koya 6e lere 6e eye ezaki nango mpe bien mais eye kosala ke naye kolinga mobali oyo aza mutu oyo toyebana na ye na quartier oyo tokolaki na ye na quartier tosambela église moko c'est un engagé allez zemi marié sikoyo epa na biso eza okoki kolinga mobali ya mutu te mama na biso jamais so mobali aza na mwasi na ye olinga ye en tout cas wana conseil mama na biso banda opesa alobi soki olingi mobali ya mutu mwasi wana abanda olela chaque jour na mpona yo ozala na kimia te ozala mpe à l'aise te makambo malamu mpe eoleka epa na yo te parce que ozolinga mobali ya moninga en tout cas wana ezaki interdit biso nyonso nde toza wana 10 mutu te akena olinga mobali ya moninga nde okoti na libala esalama te mpona ezaki déjà jamais au 2e mama biso onoba 2e bureau 3e komeka kutu kopusa na epa na nga te siko o wana nazali nga nazala 2e bureau famille bayebi ye yaya na ndako bayebi ye yaya yango nabeta sete mama mwana azoyamba mpa epa na yo o mama yaya quartier o mama yaya ya boy il faut bien surveiller yaya nini ya mwana oyo ozoyamba na ndako mama faut mitala eza mwana no mbali non mama l'ami ici non mama vérifier nga siko bayebaki ye yaya vraiment yaya kata chorale yemda yemisaka bino ye aza encadré vraiment ya jeunesse ayembisaka bino azokenda makambo nyonso presque ya jeunesse église aoya mpe na ndaku atali mpe bino yaya azoya na ndaku bato bolie mpe na makaro mais deja babetaka na bango na kuzu yaya mama atala yaya nini oyo oyambaka na ndako eza ya bana mibali eza ya bana basi fo yeba yaya nini oyo oyambaka sikoyo yaya wana aza mpe mosali na nzambe ezosalama mpe sikoyo ebele na baeglise bayaya bazali bakamarade baza ezosalama na niveau nyonso toloba te kaka soki na niveau nyonso oyo na ndako na quartier bayaya bazali mais il faut vérifier quel yaya à l'école à l'église partout là où il y a l'enfant nde sikoyo ale yaya mpe ayaka na ye sikoyo koyebisa yaya nalobi yaya en tout cas mobulu moyen na garder eza te il faut yo okende koluka médecin
yaya alobi problème eza te ndeska mama ya likambo eyaki kokweyela biso yaya sikoyo atindi ngai nake koluka bamédecin na ngai bamédecin mama mosusu alakisi nga bible maman regarde chez moi nasala su biloko te nasi natika ekoki te bamédecin nyonso baboyi bamédecin nyonso bakomi koboya onga nasambelaka onga nakomi boye nga lobi nzambe na nga na baonga nayeba baspécialiste esimbi lisusu te babongwani presque babongwani nake sikoyo koluka yaya nayebisi sikoyo yaya nalobi nake koluka bamédecin na part na nga onga nayebaki en tout cas bango nyonso esimbi te yo soko koza na médecin sava yebisi nga non naza prêt nasokipe na yo nasala nyonso mpona ozala bien nga nalobi soki boye kasika elukela nga ndako so olukeli nga ndako ekozala bien na okende kofanda na ndako ye mpe yabi problème eza te na olukela yo ndako ake mpe mwana bato aluki ndako na ye yaya bato ake koluka na ye ndako na ye azwi ndako okende kokota nakomi siko kokomplike non na okota na nga te avant nakota na ndako wana ifona nalongola parce que ye oza marie tokomi siko débat mais yo so ndimaki nga nalobi problème eza te nazwi ndako deja ya kokota na bi ekosimba te parce que il faut kana longola oza marie esimba te pa na biso moye mpe nabimisa yo eza te ye mpe alobi ça va salaka ndenge yo olingi tozwi médecin te ye moko sikoyo ake koluka médecin na ye ye ake luka médecin na ye azwi médecin azwi collègue na ye camarade na ye mpe alobi bon problème eza te di ya madame de venir ye mpe aye ayebisi nga alobi kango na ozala te na ozala mpe na mwa course moko me na kolanda yo esika yo kozala akei mpe course na ye aye kokuta biso wana lere aye koya comment ça s'est passé na ye problème eza te tokutani déjà na médecin abi nazela moke tantôt nde akobanda mosala ok ça va baye kobenga nga na koti na salle mama est-ce que oza na problème moko na nzoto oyo ekomplikaka yo nabi eloko moko te ekomplikaka nga kaka naza nde na veine collant le veine collant il faut un anesthésiste mpona kopesa tonga veine oyo emonanaka te wana aye koloba problème eza te toza na anesthésiste na biso awa tokoti mpe basali makambo na bango nyonso to esili à 10h babandi mosala na bango normalement nde nalobaka héritage simple eza ya makasi avec curette eza 30 minutes avec aspiration ezala 5 minutes pa babimisi esili na yango bamédecin oyo bazolanda bayebi nini nazoloba ndenge ezalaka ye mpe alobi problème eza te comme ils avaient fait avec les curette ça a pris un peu quelques minutes esili na yango normalement nde basisaki wana comme tobandaki 10h au plus tard 10h30 nabimi na nga nake mais comme 10h nazobima te 11h 12h 13h même moto asaigné te eloko te makila mpe ebimi te etomoni eloko te mais comment moto azolamuka te sikoyo ekomi bachronomètre médical wana ezosala lisusu te ezoindike lisusu te etiki koindike ayo soki basalelaki yo nini basalelaki oyo lobi ya 5 minutes to ya 30 minutes avec curette le indicateur wana esala susu te esala susu te docteur azotuna sikoyo mais qu'est-ce qui se passe makila mpe etangi te asaigné te eloko moko te ya mabe esalami maintenant pourquoi azolamuka te baminganga bainfirmière wana mpe na bainfirmière biso mpe tozo comprendre te docteur mais tozo mona ka ndenge etelemi wana 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h oh maintenant c'est quoi yaya mpe ayaka te aye bayebisi ekota mobali na yo yaya nde mobali na yo yaya bamama bayaya baza ebele yango na esistaka tala yaya wana aza nani o mama yaya quartier yaya église yaya ya classe na biso faut surveiller ba moko ale nini o tozo comprendre te eloko te mais comme elle était entrée bien moi to bimsa ebo ezate faut tozela ti poko to luka façon to ko sala bakene kotika ebembe na morgue ekomi boye sikoyo esalami nini na moment oyo bango bazodiscute wana bazolobaloba pendant 10 heures wana nde jugement ebandi
na moment bango bazo discuter bazoloba wana nga sikoyo na koti na jugement aussi na kotaki ndenge nini na jugement wana naye ko se retrouver en esprit naza na kati ya poubelle nde naloba na luka poubelle modèle ya poubelle wana namona ti lelo namona foule wana te poubelle moko foule moko incroyable nakoloba neti kasavu bwa eza ba foule kana ba foule ndako eza te eloko te siko nga na kati ya foule na fandi siko na kati ya foule nazolela na bandi kolela nakolela na mba moko esprit moko ye esprit na ebisinga pesa ngai maboko na yo lelo solo banga pesa nga maboko moye ya kotombola maboko eza te banzoto nyonso eza na banzube banzoto nyonso banzube mais ezosala passe insupportable nazolela leo oyebisanga pesa nga ka maboko na yo otombola maboko ndeni pesa nga maboko na yo okotombola maboko ndeni ayesiko koloba na ngabi pesa nga maboko na yo na yesiko kozwa maboko kotombola kaka maboko nazotombola na bandi kokota siko na nzela moko ya mukie neti ya singa nzela wana ya singa ba benga yango ba ligne wana oya porte étroite na bandi kolela na kokota na nzela singa wana ba nzube ezokota na nzela wana ya mike nzoto siko ezosala pasi na kokoma na deuxième niveau na longwe na poubelle na première na komi na deuxième là na komi na deuxième olemi ba épine wana esila ba épine ezosila te na bandi kaka lisusu kolela na kolela wana kaka voix wana eye lisusu pesa ngai maboko na yo kopesa kaka maboko tellement que naza kilo do banzube wana nzoto mobimba tina makolo eza tellement kilo choix eza te faut pesa kaka maboko mais ozoyeba mutu azobenga yo te voix wana kaka mutu ezobenga yo nazwi lisusu maboko na pesi na ye koleka sikoyo na 3e niveau le na komi na 3e niveau na banzube esili te banzube ezali kaka na bandi kaka kolela esprit wana eye lisusu pesanga maboko na yo sikoyo na banaye kokoka kopesa maboko te mpo nini mpona soki opesi maboko banzube wana eleke bando kota na nzela wana ya singa neti ya tonga donc nzela oyo toleka so tosali masumu eza nzela moko ya mukie sikoyo nzela wana ya mukele oyo bandoleka pasi banzube oyo eza na nzoto ekokota nde eloko na banaye kobanga na banaye koka kopesa maboko te mpona nzube wana ebanda kosala pasi naleli mpona pase sikoyo na 3e niveau na yebise nalobi nalembi na ngai nazobanga nzela wana ya singa nalobi boma na yonga soki obomi ngai ekozala bien ke namona pasi banzube eleki mpona soki nafandi naza mwa bien mais soki esengi ke napesa maboko naleka na nzela wana pasi ezoleka makasi nde na bandi kolela lisusu alobi na nga bo komo olobi nga naboma yo nakolakisa yo ke nga naza nani nga sikoyo na sereseze mwa moke aye koloba na nga alobi zela nalakisa yo vi na yo mobimba bando obotamaki ti lelo oyeba ke nga naza nani aye sikoyo koloba na nga alobi tala zamba bandi kolakisa nga bazamba natali zamba tala zamba munene le natali bazamba wana alobi zamba oyo eza ya ngai natali ye kaka moye naloba eza te aye koloba na nga abitala mai natali mai ekenda musika ozoyeba ebandeli ya mai na suka ya mai te mai ekeye natali mai ti abi omoni mai eza ya nga natali lisusu aye koloba na nga alobi omoni biloko nyonso oyo eza awa na se na moi eza ya ngai ngai nalobi donc nzambe oyo toyebaka te donc toza mpe na bato mosusu ndenge nalobaka ti lelo na se na moi azomona na ye mabele azomona mokili azomona bato azomona biloko nyonso na se ya moi mais azoyeba kolo nango te ndenge nga nazalaki oyo nga mo nalobaka nazalaki motu nyama nazalaki vraiment kotambola na se ya moi naosalela nzambe naza choriste naza lectrice na église mais nazalaki na nga mutu nyama nazoyeba vraiment
valeur ya nzambe comme il faut te ndenge moko nayebi te yo peut-être oyebi nzambe koleka ndenge nga nazalaki nanu nazoyeba eloko te nde sikoyo naye koloba kolo mabele kolo mokili kolo biloko nyonso nde yeyo kolo nango yeyo ale aye koloba na nga bitala lisusu baor natali tala baor etondi alobi oyo eza ya nga aye lisusu abitala badiama etondi liboso namona diama boye wana azomona na bien mongongo kaka nazomona boye azolakisa nga tinabi ye moko moto te voix tozosolola kaka na voix alobi tala badiama natali alobi bon comme yo ozoreconnaître ngai te biloko oyo nyonso eza ya nga nabi nde sikoyo esprit ebandi kozonga epuis jour wana oyo ebembe na biso elalaka il faut koyeba ke corps ezala tokabwanaka en 3 parties corps eke kote nango âme ya ngai ezalaki kaina ezalaki na place te esprit na ngai nde etikalaki na maboko na ye yango wana tobandaki kosolola mpona azalaki nango besoin un jour eya koloba ndenge na oloba lelo nde musala oyo azalaki nango mpona yanga yango moni abandaki komaintenir nga azosenga nga apesanga maboko ndenge lelo mpe na se na moi toza na bato ebele ti lelo ozosala no kaka mabe ozopengwa me nzambe azotika yo kaka azofaire vivre yo ndenge ngai mpe babanda kofaire vivre ngai ti lelo le sikoyo naye koloba do moto yango yeyo abi bon sikoyo zela nalakisa yo vi na yo bando obotamaki ti sikoyo aye sikoyo kozwa alobi zela natia bande cassette na yo ndenge toza boye biso nyonso na mokili na se na moi ndenge nga na oloba boye mutu nyonso ndenge papa Yves aza pembeni na nga papa Yves pe aza na bande cassette na ye oyo eza na kati na ye ezotourne ezosala ezokapte makambo nyonso na se ya moi eza koenregistre yango eza na Jérémie 17:1 à 2 tous nos pas sont tout ce que tu fais sur la terre est écrit sur un burin de fer avec une pointe de diamant. C'est gravé sur la tablette de notre cœur. Et les 4 générations de ta famille viendront voir tout ce que toi tu as fait sur la terre. Oyo nyonso yo sala na se amoy. Banda tongo ti butu. Ndenge nga na lamuki bana tongo ti butu. Ne papa Yves lamuki bana tongo ti butu. Ils ont enregistré. Mukolo oyo okufa. Ba ozwa sikoyo bond na yo. Batieli yo obando tala vie na yo. Bando botamaki. Ti mukolo oyo yo okokufa ozana eloko ya kowangana te abizela sikona alakisa yo vi na yo biso nyonso toza na bande ndenge na lobi biso nyonso na se ya moi toza na dépôt ndenge alobi epai ya papa bandako eza ebele ya beaucoup de demeures mais bato balingi na bango bandako oyo eza epai ya papa te kuna bandako eza ebele ti awa yo mpo oza na dépôt nga mpe naza na dépôt biso nyonso toza na ba dépôt dépôt wana nde esika makambo yo osala bana ntongo ti butu ezokota na kati ya dépôt na sikoyo ezokota na kati ya dépôt wana nde mokolo oyo ya suka baozwa bande na yo batie mpona omona makambo oyo yo osala banda ntongo des années so osala ye 30 ans biloko nyonso yo osala ya 30 ans okuta yango wana ata obombeli mama ata obombeli papa ata obombeli pasteur na yo ata obombeli responsable na yo ndenge ngai lelo nakomi koloba na 2 Samuel 12:12 elobi tout ce que toi tu fais en secret en cachette sera nu devant Dieu. Eza poasa liboso na nzambe nde na oti koloba. Maintenant nous sommes dans le temps des verseaux. Le temps des verseaux c'est le moment où tout est nu. Ata yo bomba na se amai et tikala clair. Ozana eloko bomba te nyonso eza polele liboso ya nzambe. Oya ko bomba ezate comme nous avons dit, tout est nu devant Dieu. Ozana dépôt, eza liboso na yo, ozana bande cassette, eza na kati na yo, ezo sala, ezo ko enregistrer, ndenge régie dezo enregistrer ba facture, ndenge kuna pesa na ebité okobomba nini. Nzambe apambola yo. Voilà. Merci beaucoup maman. Tant que komi wana alors nini souhaite que s'est passé à la question ba diamant la question l'or à la question nyonso oyo eza yi. Alors
kozonga na ezaki ndenge nini et en plus à part kolakisa yo biloko wana alasaki osusu nini esalazaki yo mpe place ya pasi te oyo tobengaka lieu de tourment asalasaki biloko nini susu te banani omonaki mpe kuna lieu de tourment déjà na bandaki koleka na baegui wana na babengi yango porte étroite na porte large. Porte étroite awa na se na moi eza nzela oyo mutu alingaka koleka te. Porte large nde oyo mokili elingi. Pona na lobi porte large eza oyo mokili elingi yango pona nini pona eza na facilité. Yiba, tonga, fanda na coin kene komela masanga na bar. Donc wana babengi yango porte large. Donc nzela oyo mutu nyonso alingi aleka yango wana nzela oyo ezaka pete. Mais porte étroite nzela oyo ya pasi ndenge sikoyo tozana bato ebele bamsu balingi na nzela pasi bamsu balingi nzela pasi te alingi makambo nyonso ezala facile alingi makambo nyonso ezala pete mpona vie au contraire mpona mwana nzambe nyonso vie ya pete eza te nyonso eza pasi il faut bunda il faut luka na ndenge bien mpona okoka kozwa 1+. Leka bani kolakisa nga sikoyo banda na botamaki ndenge nazoyiba sucre ndenge nazoyiba miliki na osala elo moko boye boyebi yango le basomba banguba balingaka boye nayibi sucre na mili ko boye ezaka basala yango boye nasali boye natie natiaka yango boye batiaka yango boye osali yango boye otie sukali na miliki oyibi okei yo lobi mutu aomona yo te mutu moko aomona yo nayibi mbongo ya mama nazomona yango kuna donc nyonso oyo nalobi nakoki koloba boye me yo conscience na yo oyebi nini oyo osalaka aye kolakisa ngai bitala na église bozokoma retard bozokota na église bozokota retard leo ozokota pa na église na retard et pas nzambe so bakomi l'église commence à 8h il faut qu'il y a 8h so ko ye 9h oza compter te ange oyo akontaka bato na porte église akontaka na 8h a compter ba o bakoti ba o ba yete ba o ba ye retard ya 8h boza compter te kaya kolakisa nga bitala offrande otiaka na mukolo lelo te lobo otiaka zongi na mbongo na yo dîme natia te wana rien à faire nakoki kobomba te dîme natiaka te nakei kuta place na ngai ya dîme 0K 0K natia dîme te effectivement c'est vrai nakomi kotia dîme sikoyo kala natikala kotia dîme te aye koloba na ngai alobi na se na moi oyo oza na bato mosusu olobisaka bato mosusu olobisaka te tant que yo ozolobisa ndeko na yo te epa na ngai nzambe ata okoti prière ya 40 jours ata okoti prière ya 100 jours nga mpe nakoyoka yo te mpo oza na mutu moko na nsima osolisaka ye te nzambe aza bolingo ainsiste il faut olinga moninga na yo ndenge oza komilinga yo moko ata mabe eza bobongisa balimbisaka 777 sikoyo yo oboyi kolimbisa mpo na nini okangela moninga na yo kanda okangela ndeko na yo kanda aye kolekisa ngai yebi yo ozalaki lolendo ya kati ozomona mutu neti ozomona ye te donc na kati donc oyebi valeur ya moninga te mutu pamba na se ya moi aza te même mutu aliboma lobi dans heure akoki kobika akomi mutu normal tomona ezali mutu pamba na se ya moi aza te ata mutu aliboma aza na valeur il faut qu'on respecte mutu nyonso même mwana muke il faut o respecter soki oza na mwana alobi bana o bayibaka biloko na nzungu okoke kuna okuti mwana azoyiba biloko na nzungu otuni awangani epa na yo awangani me kuna péché na ye eza ya kokomama mais yo mama okolobake mwana nga aza mwana muke alakisi nga abitala mama oyo na mama oyo baza ba voisin bana babundi mama azokotela mwana na ye alobi mwana ya moninga nde aza mabe epa nzambe leo yo osali ndenge wana yo yebake kuna justice ya solo ya nzambe ezali mwana nga mwana muke na se ya moi aza te mwana soki abotami omonaka te mwana aza mwana muke me azosala makambo ba mikolo sikoyo yo ndenge ozolobake mwana wana aza mwana muke
et pas nzambe mwana muke azate mukolo ezate nyonso eza bana eloko ekola repa nzambe eza métamorphose mais mayele ya mwana mususu ozana ye aza mayele azo répondre makambo koleka même na bayaya mais bino moko otala mwana aza ndenge nini et pas nzambe eza ndenge wana koloba te ke mwana nga aza mwana muke aza ange la ake ko beta kuna akimi azongi ayebi makambo azosala donc mwana muke taka bébé chez Docteur Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulala. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Vous avez suivi et vous avez compris que après sikoyo aye kolakisanga lisusu alobi tala bana ndenge na lobi mama soki mwana makambo eza na ndako yebake mwana na yo kokotela ete mpona epa nzambe mutu atelemaka liboso ya jugement ya mutu to nzambe yo mama okoya kotelemaka mokolo wana eza te lakisa mwana malamu mpona makambo nyonso tu eleka bien aye koloba nde papa iva otaye kotuna ngai nayebisaki bino ke nzoto ekabwanaka na 3 parties corps elali na mabele âme na nga ekomai kaina esprit na ngai nde atikalaki nango na mabele yango moni soki oza na mutu azobela il faut yo moko oyebaka deja koyambisa ye Yesu avant mpona biloko wana ekosalama corps ekokabwana etikali biso to banomona ka corps elali totikala komona âme na esprit na boye te mais wana le corps etikalaka âme sikoyo ekomi kotelengana ndenge yanga ezanga place ekoma ikaina mupepe wana oyo elekana pop na koma ndenge wana parce que nazalaki na ndaku te masumu eleka nga nazalaki na ba épine partout na nzoto mobimba esprit wana ndenge atikalaki nango ezali mpona musala ndenge na lobi mais musala yango sikoyo okosala yango ndenge nini aye koloba lobi comme na se na moi nde toza na homme animal toza na homme spirituel ngai sikoyo mpe wana nazalaki na homme animal mpo nayeba ye valeur ya nzambe te nayebaki munene ya nzambe te sikoyo toza na 2 catégories mokili mombande toza bona ba problème oyo
tozo lekana na minute o na mokili monde entier mobimba o ngana zoloba chaque jour nous sommes malades, on est vraiment malades. Mokili mobimba tous les 5 continents malade ezali ko malade wana et aussi la biso na ndenge nini nde na lobi yo moko o détecter esprit nini etumisaka bomoi na yo o détecter eloko nini maladi nini nazobela mpona nsima ya témoignage oyo ozwa délivrance na yo oyeba eloko nini etungisaka bomoi na yo yo moko koka koyeba yango aye koloba lisusu alobi yebisa bato nyonso ke nous avons 4 priorités na se na moi. Priorité ya liboso ezali fale ozala na nzambe na yo. Priorité ya mibale eza famille na yo na se na moi. Priorité ya misato eza église. Priorité ya mine na se na moi eza détente. Yo priorité na yo na se na moi eza nini yo moko miyeba. Yango na lobi o détecter esprit nini etungisaka bomoi na yo. Oza na esprit ya nzambe to oza na esprit oza homme animal to oza homme spirituel. Obanda siko ko détecter pona oyeba jugement ya nzambe ezali kozela biso to linga te yango moni akabolaka nzoto wana pona omiyeba. Nzoto oyo ezaka enveloppe pamba. Ezaka na benga yango carton allumette. Eza boîte à tomates, eza carton moko batie biloko na kati, c'est ça nzoto oyo. Yango moni sikoyo ezala soki mukolo wana esuka le to kokene kotika yo ekoti na mabele elimwe na mabele. Problème ezala sikoyo ya âme na yo mukolo wana babanda kotuna yango makambo. Est-ce que ekozala âme oyo eyebi nzambe to âme oyo eyebi nzambe te pona nga âme na nga eyeba nzambe te. Mais yo peut-être balobi ne juge point. Ye mo nzambe alobi na se na moi okoki kokata ngambu ya mutu te. Mais yo awa na se ya moi ozalaka kokata ngambu ya bato. Na nango apesi yo mitindo okata ngambu ya bato. Nzambe alobi yebisa bango na se na moi mutu moko te akoki kokata ngambu ya bato. Yango za ba magistrat to un procureur on a yebi personnellement moi na tuna bango na lobi yo so kata ngambu ya bato. Yo zandani na se ya moi yo kokata ngambu ya bato. Bon, comme ça profession na bango point d'interrogation to seka kaka esi donc okata ngambu ya mutu na se na moi eza passe. Nga to bengala kata ngambu na yo na oya te pona mutu okata ngambu na yo celui qui est fidèle azali plus que moi azali. Nzambe apambola bino na kansi bozo comprendre o nyonso tozoloba mike pona priorité. Aye koloba lisusu ke tout est invisible na se na moi tout ce qui est invisible eza ekoleka. L'invisible na se ya moi ekoleka. Ndenge nga na minute oyo naza visible na koleka. Tout ce qui est visible est passager. Mais tout ce qui est invisible, wana ndeza nzambe. Tout ce qui est invisible, eza nzambe. Tout ce qui est visible, otozo mona na se na moi, na se na mokili. Tozo mona ba immeuble, na mona papa Yves ndenga za awa, papa Yves za visible akoleka. Alobi yebisa bato, tout ce qui est visible est passager. Tout ce qui est invisible wana eza yanga nzambe. Mais bande kubusu abeta masolo ya ba tapis roulant, tapis roulant na kendaki na lie moko za ki saint et na monaki ba fleur ya kitoko côté boy na moni bandako des gens nzambe célèbre so bandako na biso na ba kombo na biso papa bolam dosa na Kinshasa na mboka et partout bande ko bazali bolam na des gens le pango na ndako na kitoko leki bandako nyos. Tapis roulant. Est-ce que maman caroton a kindaki est-ce que maman monaki ndako monaki fleur monaki tapis roulant na monaki tapis na monaki fleur ba fleur vraiment mokili bobimba bandako oyo eza bandako oyo tokuta kuna te. Okay. Bandako kuna eza différent na bandako oyo eza awa. Bandako kuna eza te ke bandako o batongi na maboko abato nde to mona ba immeuble te okuna eza bandako msusu pona ngai moko avant na zonga na boyaki ko zonga pona bandako nga na kuta kuna
eza différent na bandaku oyo biso toza nango oyo eza visible oyo tozotonga. Papa Yves so tonga ndaku ya awa tonga ndaku na yo na norme ya bien na kobanga nzambe mbongo na yo ya malamu wana nde eza bien ozo nzambe azomona pe na ndenga bien leo okokende kuna pe okuta biloko ya bien mais so ozo zwa mbongo wana neti na moyibi to na mabe to na kisi to na kindoki yebisanga ndaku na yo wana okekuta ngo kuna non jamais tonga ndaku na makambo ya bien tonga ndaku malamu eleka na sena moi nde okokuta ndaku na yo kuna yote muto kotongango ye moko nzambe akotongela yo par rapport ya bien oyo yo sali na mokili nde okende kutela yango kuna mpona oyo soki awa yo loni mabe ndeni kuna okekuta malamu na jugement non oui au devancenga nazala mka na 3e niveau non na côté ata na 4e te 5e te mais au devancenga déjà na 6e niveau tapis rouge ezali nga na tambola vraiment na tapis rouge to koti choix exact parce que koti singa na tambola vraiment na tapis tina comme na suka ba fleur etondi mokili de nature oui j'aime bien de fleurs na kendaka ko simba ba fleur wana ekomelanga makambo mususu OK na ndenga mabete na ndenga bonzambe nazaki obligé na s'occuper na ba âme yango moni lelo na ko fungola téléphone naza na 1000 appels soki 100 appels faut na répondre parce que eza musala nzamba pesinga faut na répondre mutu azwa solution yango moni alobi alingi te makambo ongana yo papa Yves to kosolola na betela mutu ami bale non et pas nzambe za mabe confession ya mutu oyo ozoyebisa mutu oyo nzamba alingi yango te makambo ya mutu il faut garder secret na ye yango moni moninga malamu eza nzambe ndo koko yebisa ye ba vérité na ope opeso solution mais biso batu boye baloba mama Karonde aza mosantu na mosantu te nga pe naza na ba défaut na nga mususu tozo yekola nde na oyo tokutani na nzambe mpona tokoka kosala sikoyo malamu mais boye naza mosantu te naza nabetaka mpe mabaku papa il faut que sali pe makaronga sali bondene oui parce que naza mutu mais kozwanga nzambe te kozwa pe pasteur na yo nzambe te kozwa pasteur no nzambe te kozwa soki encadreur na yo nzambe te nzambe akotikala kaka nzambe parce que ye ayebi yo koleka yo moko ayebi kati na libanda na yo koleka yo moko ye ne mtapesa solution mwana oyo asenga mbongo so napesi ye mbongo akokesa badega malamu napesi te obanda kolela obandi kolela parce que ye ayebi yo yango aboyi kopesa yo mais soki ezali ke amoni ke so napesi Yves asunga bato ebele aopesa yo mpona yebi ke na kati na yo okosunga bato ebele parce que eza na makambo ya malamu yango moni so tosenga nzambe tosenga kati na biso ezala polele liboso ya nzambe mpona ozwa oyo yo olingi mais le yo ozosenga nzambe na kati ya motema na yo baomona so nazwi baomona nde na kosombela bango mutuka na kosombela bango lupangu bakomona na kolata moto aolekanga place wana aza te aopeso te atoke na kisi yango suka ya kisi okokende pas Satan. Voilà. Toujours témoignage de Bissango. Comment il a niveau nini? Toujours na 3e niveau. Là c'est quoi to yoko koma aye ko lobananga abi bon c'est ko ngana yo to sala tout. OK. Oyo insista ki place na lobby tout ce qui est visible est passager. Tout ce qui est invisible wana iza yanga nzambe. Pona nini a insisté ki alobi na ngaboy alobi pona yebisa mokili bozo tonga ba étage bozo tonga ba immeuble boza komila kisangai ndengai est-ce que boza koyeba ke oyo nyoso wana eza visible na yo muto ango ozoloba okoleka yo muto lobi obetsa batu mabaku okoleka parce que oza visible banda kuno eza séisme moko ekoya awa ekoti ndako do na se ya mabele nyoso ekoti yebisanga sikoyo ke yango alobi yebisa batu o nyoso bozo mona na misu ekoleka toluka mingi l'invisible l'invisible on a déjà ye moko nzambe l'invisible on eza siko ba prière l'invisible on eza siko simba ta bible na yo makambo oyo kokuta na kati ya bible oyo inspiré yo eloko moko ya malamu mpona nzambe osalela yango yebisa bango ndenge wana
kokota ndako ya nzambe na retard te mpona lifuti eza te aye koloba tala mama oyo na papa oyo na kati ya église mama oyo motema na ye ezobeta papa motema na ye ezobeta dukudukuduku akepa makangu na ye me mama ayebi motema ya papa te papa donc ayebi kaka ke moto azomona ye aza te me nzambe nde azomona motema ya papa yango atozolala na papa atozolala na mama nzambe alobi confiance na yo ya oleka eza kaka nzambe parce que oyo ndenge bafandi bango baye na kati ya église motema papa eza dukudukuduku mama azoloba mobali na ngai babimi ka église pa papa akei mama atika na ndako oyo naza na réunion oyo nake eloko moko afani boyebi place ake te nyonso wana eza problème alobi soki omoni motu azosalela yo jalousie motu alingi yo te moto azolukela kaka mabe tika parce que oleki ye na eloko moko yango azosalela yo jalousie yango moni ake kotonga yo komona mabe te moto andenge wana kata kosala na ye sentiment te parce que oyebi place ekomemela yo te soki omoni eza bobotami ne tata moko mama moko soki kaka oyokaka ke kotonga yo quelque part alingi yo te la jalousie est là alors soki jalousie ezali telema tika nanu tika basentiment tika nzambe ameka suki oloba no eloko moko mpono mituna mutu oyo aboyinga kaka boye ayininga kaka boye nasali ye nini nasali eloko te problème nini nga na ye alingi yo te forcer bolingo te on ne force pas l'amour oyo alingi yo oyo alingi yo te tika telema luka position mosusu nzambe akotindela bato mosusu oyo bakomema yo quand même na esengo nde ekoloba na nga alobi sikoyo nga na yo toko beta tu nga siko natuni nakotuna ye ndeni parce que moto yango bosololaka te tosololaka te tosekaka te mpona naza na baépine nzoto mobimba pasi eleki shwa eza te nga mpe nafandi kaka nye namona sikoyo moto asimbi nga maboko lere asimbi nga maboko tomati toleki bamapata oyo nyonso na se totika yango vraimen na se tomati après toye kozwa parallèle lere tozwi sikoyo parallèle tokomi sikoyo komona awa mosika biso likolo tokei kuta étoile moko lere tokuta étoile atali étoile aadmire yango aseki nga mpe natali me bozoloba na te parce que naza nanu moto ya masumu epa nzambe so oza moto ya masumu bokosolola te yango repentance vraiment sincère bosolola te parce que oza moto ya masumu aye toye kokende toke kuta étoile mibale le tokuta étoile mibale aye kotala susu étoile wana aseki tokontinue mwindwe molili toye kokoma su place mosusu tokuti baétoile misato le tokuti baétoile misato atali yango avoi na ye sikoyo nde mbala liboso na yokaki mongongo ya nzambe ndenge ezala atie mongongo ya monene place biso toza boningani awa boningani nayebi voix vraiment ete ça c'est mes enfants nabi place tokuti baétoile bana na ye baza place tomoni molili bana na ye baza te aye koloba na nga omoni bamolili wana nyonso tu naza na bana te place okuti étoile moko place omoni étoile mibale place omoni étoile wana oyo nagangi wana nalobi ça c'est mes enfants parce que wana baza bana na nga sikoyo lere tosisi wana toye kokita nde sikoyo toye kokuta bafleur etondi mokili wana mobimba neti le toza boye nyonso etondika bafleur na bafleur le tokiti sikoyo na bafleur nalingi nabuka fleur alobi kobuka fleur na nga te nalingi nasimba fleur alobi kosimba fleur na nga te mais maintenant il y avait un tapis place nga na kiti ti eki kuna tapis moko eza na batapis rouge ekei tout droit yesko na telemi aboyinga na buka fleur aboyinga na simba fleur bon ça va na telemi kaka ayebisi nga bona otika yo nga naketi kuna me yo tikalaka wana kobuka te
kosimba te kolongola eloko te tikalaka wana akei na tapi rouge te mais yesu ake pembeni ya tapi rouge a continuer tina suka asali musala na ye oyo akokaki kosala asisi namoni mutu abandi ozongaka pembeni mais amati na tapi te azaka pembeni ya tapi wana abandi sikoyo koyebisa nga alobi awa okomata likolo ya tapi oyo makambo nyonso nalakisi yo ndenge bana bayibaka ndenge nyonso oyo bosalaka ya mabe ndenge bokendeka eglize te ndenge moto alingaka moninga te nyonso wana ifo oyebisa bango aye koyebisa nga alobi na bible kaka na Luc 17:16 à 27 wana aye koloba alobi ke na kati ya bato nyonso bozala na bango na se na moi boza na bato mosusu oyo baza ba riche na oyo baza ba pauvre tala les riches et les pauvres Lazare les riches wana azaki na mbongo na ye ebele mais mukolo ngonga na ye ekokaki mukolo wana l'air ye akufi mbala moko aleki na lieu de tourment mais les pauvres akufi banservelir corps na ye bamemi yango mbala moko eke kofanda na lieu de repos mais après riche aye kosenga père Abraham tinda Lazare akende koyebisa bandeko na ngai wana ke bachange balongola mabe batika masumu baya sikoyo basalela nzambe Abraham ayebisi riche wana alobi leo yo ozalaki na mokili ozwaki bamo ya bien mais ye sikoyo ye awa atika ye mpe azwa esengo akoka mpe kozwa esengo asepela ye ayebisi alobi mwaye azonga kuna eza te afandi lisusu akoki te deuxième tour aye père Abraham pardon bandeko na nga baza kuna baza 5 baza na bato te ayebisi yabi kuna esika bazali baza na baévangéliste baza na bapasteur bakoki mpe kosunga ye bakoki mpe kosunga bandeko na yo wana 5 awa soki oye bazongaka lisusu te parce que kuna baza na bato afandi lisusu ti mwaye ekoki te mba moko aye koloba lobi nzambe na nga na bandeko na nga batikali kuna na bao bayebi nzambe te baokufa kaka boye sikoyo tokosuka nde famille mobimba ekoya kokuta nde sikoyo aye koloba lobi yebisa bango na psaume 49 16 à 17 elobi bien n'enviez pas les riches na ngonga oyo ye aza kosepela na mbongo na ye kolula na yo mozwi te na se na moi parce que oyebi ndenge nini azwi mbongo na ye te ndenge azweli mbongo na ye oyebi te alors kolula na yo mozwi te na se na moi sepela na oyo nga napesi yo kaka ndenge oyo wana yo ozwi ke okende obandaka koyokaka pasi ke kokende kolula mozwi oyebi ndenge nini azwi mbongo na ye te leo yo siko ozolula mozwi oyebi ndenge nini azwi mbongo na ye te eza pasi ndenge makambo ezolekana na biso awa na se na moi ndenge elobi ke kolula mozwi te oyebi ndenge nini azwi mbongo na ye te yango wana yo moko ndenge oza wana mitala na oyo yo oza nango ndenge psaume 49 elobi 17 à 18 wana psaume 49 eza clair 17 à 18 elobi n'enviez pas les riches parce que tu ne sais pas comment il a trouvé son argent pona akokota na libulu wana aomema eloko te aomema ni bik aomema ni bouton aokota kaka pamba naza un exemple simple na uti kozwa jeudi passé papa na nga moko auti okufa ti babimisi eti tokoti na morgue tolatisa eti toke kunda ake ata na bible na ye te fallait bible wana etikala bapesa mutu mosusu yango alobi n'enviez pas les riches tu ne sais pas comment il a trouvé son argent oboma nzoto obanda kosetrakase mpona ye aza na mbongo nga naza na mbongo te etali yo te moki oza nango bundana nango ndenge wana mutu na mutu azala na yango ndenge ozali ke okende komona pasi ozwa oya yo yango mona yaki okomake les 11 heures de jugement zala prudent na 11 heures tokomona ngo pe bakisamo bandeko ndambo
kaka moi boye ezala malamu mingi. Je crois livre yango nayaki quand même kokoma parce que na ba place on a comme eko kene batu nyoso mama karo comité mama karo koma tozo ba verset biblique ozo pesa pona toyeba ke kolula mozuité pona oyemne na zwimbongo na été yango na tie yango pe awa 11 heures de jugement anestase sous l'avortement 11 heures de jugement anestase sous l'avortement de la mort à la vie. Yango de la mort à la vie. Là yo kotanga yango okoyeba ke 11 heures de jugement ana elobi nini sous l'avortement au milieu bande na kotambusa bomo inayo oyeba ke nous avons la porte large, nous avons la porte étroite au milieu bake mukolo wana ya suka là yo zolata ba uniforme uniforme wana zolata la nani. OK. Mais kozonga na yo mama Karo ozonga ka ndenge nini? Kozonga sikoyo esalama ki air toye koleka tapis rouge wana to moni ba fleur na quoi na moni ba fleur sikoyo etondi ekaboli tapis rouge côté kuna ba fleur côté ba fleur ayibsinga lobi ko buka te ko longola eloko te ngasi kona bi na buka ta fleur abi ko buka fleur na ngate na bude olingolinga te nyonso yo zo sala ta ya ko yima mukie nzamba monaka yo koleka yo moko ozana eloko obomba te parce que ye moko ayebi yo pona yenda sali yo lesi kona bude muke moyena loba ezate parce que to solola te nazana muta masumu corps ezana elali na mabele ameza kaina ezotambola eza na place te esprit kaka nde boza en contact bozo solola nde aye koloba na nga bi là okomata place otito okoma kuna kotelema te donc nyonso ozosala na vie so ozosala sala na motema moko parce que un jour c'est 1000 ans c'est un jour nyonso ozosala na vie so babino lelo sala ngo lelo kolalisa ngo lobi te parce que lobi eza ya yo te eza clair abila okomata ozokende kotelema te ko ato moni nini na misu na yo kotelema te ok nakomi siko koyoka yango na lobaki nakomi koyoka nakomi kobanga nzambe nakomi kotosa nzambe pona yebi ke epa na ye je ezate jugement nde eza liboso na nga ayesinga le to komata kasi kuna zoloba na omata awa pona esala nini na komona nini là ozo poser ba question yezo yeba ozo poser ba question OK soki to matiti to komi kuna omona sikoyo nini eza kuna na suka OK nde sikoyo na yesiko kozwa makolo nanga na mati likolo ya tapis rouge pona tito bana osola makolo eza na tapis te eza na se ya kotia siko makolo na tapis rouge kotia na tie makolo ba fleur wana nyonso ekomi bato aya le na sutuki ayebisa asuflenga na yebisaki yo pona ayeba ke pona ngeza scandale na comprendre te ba fleur wana nyonso etonda ebokili wana mobimba tozali ka biso mibale ba fleur wana nyonso ekomi bato lesiko ekomi bato na ningani asuflenga moyen asala autrement ezate na bandi sikoyo ko continuer bato wana nyonso bakomi kopepa bazozwa bilamba na bango babwakelanga pona azwa libiki sikoyo soki abwakelinga bilamba ekokwelela ye me ekozwanga te bilamba ezongeli parce que nga sikoyo nakomai na nzoto mosusu bango bazali na osalite baoyo mpe baza kote kuna bazoganga omonaka azwi bilamba to azwi fula to azwi liputa abwaki na echelle wana soki abwaki elongo na nzoto ele simbanga ezongeli ye azwi eloko na kuna na se ya eloko wana ezalika na bibe neti mur moko boye na se kuna esi eprotege tapi wana nde batongeli yango bazokota sikoyo baningisa yango mpo na ngai na kweya sikoyo soki bazwa ngai so bakanga nde nini na bonzambe na ye tozokende kaka bakomi sikoyo baoyo bazonyata baoyo nde esalaka na bastade nga sikoyo ezosala nga pasi nabi sikoyo totikaka bato yango boye ye sikoyo na kati azosepela ye sikoyo na kosepela wana le tokomi kuna nde sikoyo aye koloba nayebi ke okosala mosala oyo natindi
nazo comprendre ka te wana ezalai na mpasi nazo yeba te ke ndenge bato wana bazolanda bazokweya nga na oyoka pasi ndenge wana pe na okoma na mokili tu vas commencer à kozala na mawa ya bato nde tokomi kuna tokekuta mutuka moko kuna esimbi tapi ekangami na tapi mutuka moko sikoyo mobimba nango eza neti mulangi eza neti vitre ozomona volant ozomona kiti mais eza vitré ozomona boye vewe mo boye mais eza vitré ba o wana siko kuna eza en or eza ozomona nzoto na or misatu ya or o eza na katikati wana eza pembe ozomona boye yoso bien polele mais eza voiture afungoleli nga siko portière na koti na ngambo oyo ya droite na fandi na kati ya voiture siko ye abaluki na sima voiture ake kofanda na volant na volant wana le siko afandi na volant mbala moko le ba démarrer mbala moko esprit na nga wana ezalaki na maboko ekoti sikoyo na kati ya corps oyo ezalaki na kati ya voiture nzoto sikoyo kuna na hôpital ezwi sikoyo vie mais ezo bouger te parce que âme ezalaki na libanda nano apardonner âme te pone kota na kati ya corps. OK. Wana bazo se préparer pour que etiko na morgue. Ba etika siko na morgue. OK. Yes, bango siko moyen ba sala autrement ezate bazo comprendre ka te ti lero ti 21 mutongo banda yaki banda tongo. Bazo banga pe mwana bato yaki bien. Mwana bato yaki na bien akoti bien siko yo to sandeni yaya olobi nini abishwa ezate na okeka koloba. Monde makambo za shwa ezate. Le siko yo ezongi esprit ekoti âme eza libanda. Soki âme eza libanda nzoto oko bouger te oningana te yango moni so mutu obela na hôpital soko moni mutu azo ningana sute il faut maintenant kobondela nzambe nazwi corps âme na esprit na ye na tie na makila na Yesu yango pe soki mutu azo bela na famille il faut avant bokena ye na hôpital bokena ye pa mosali na nzambe moko ya solo mosali na nzambe azwa corps âme na esprit na ye enveloppé on na makila na Yesu bakene na hôpital pona là okepe hôpital kuna pe ba médecin ya makambu baza pona ba médecin na makambu le ba ozwa corps wana basaka na ngote parce que déjà sozwa ki corps âme na esprit otie na makila na Yesu nda ye ko lobi atiki sikoyo corps na esprit ekoti âme ezongi te moyen ko bouger ezate bango sikoyo banjo loba mais sikoyo to kosa ndeni wana sikoyo le esprit ekoti nga sikoyo na banjo yoka mais moyen na bouger ezate moyen na ningana ezate le sikoyo esangani corps na esprit ayesiko ko libérer âme na kaina wana bana otelingana akoti si na nzoto koti na nzoto nde na yeko ningisa kaka maboko misapi kaka eningani infirmière wana moko wana oya mona ki abi mais il a bougé sa main ba il sait quand net yo moko moni il a bougé sa main keno zo mai na pompe kene ko sopela l'eau c'est la vie et c'est la vie va on gagne keno zo docteur yemo c'est keno zo mai na pompe yaka ko sopela et sika wana siko na kuta corps nanga ba longoli yango na mbeto wana ya salle d'op ba tiango siko déjà na mabele na sima pona eza sous na valeur te et comme déjà ebembe tina ezate donc il faut vraiment yo de la mort à la vie ngai nde sikoyo bakimaki bazaki panique bien comment déjà kaka era le baki docteur médecin wana yebisa bikeno kozwa mai sopela esika wana zali on va voir des réactions après de l'eau des réactions na sima mai le maboko eningani ayebisa keno so sous mai msusu azui sous mai msusu asopelinga abi bon comme elle a bougé sa main zoyé kene côté na salle d'observation tika ina nkuna na chambre total qu'est-ce qui va se passer dès comme va 22h batuni sou yaya moi kana loba exacte parce que nazoka 11 piqûres nazo yoka mais moyen ya loba exacte 11 piqûres nazo na nzoto naza malade te oko kende na okene nazo yoka mais moyen ya loba exacte batikinga na observation na après un moko yeko tunanga siko toko zonga na ndako to zonga te parce que na ndako mutu ayeba kite
toyebaki eloko te. Je faisais tout en cachette, tout en secret. Yango moni mutu na ndako ayeba ezate okozonga nabi naza obligé pona ba yebite na kende wapi na musala wana na osala na musala ba yebike naza na service na nga relation publique nazo baluka ils ont absolument sous temps ba manifestation na zongite mais na ndako sikoyo pe ba on ba yebike naza na musala ba yebike je suis dans des courses comme na zongi na bureau te na opesa rapport lobby yango yeko koma makamsusu ba yeko découvrir ba secret na retard. Bako découvrir makambo na retard. Est-ce que na simawana mama Caro aki kozwa mokumba to pe ko bota lisusu mwana pona bazeme belo yo longolaki? Est-ce que bota lisusu ou bien o boti lisusu te lelo zaka ka bongo nzamba tiki yo abi conséquences pété ayo po nzamba voilà nzamba zaka bongo akoki ko limbisa na mosali mais conséquences de mosali tiki za la réelle. Na simawana l'air na yes ko wana zemi o liboso wana ona ba docteur na ba makamon surtout eleka na laisse ko na ye ko bala lisusu nde zemi yesu ko ya RIE et ça li 3 mois après ko kufa ko lamuka na yo 3 mois ye ko longwa après ye lisusu et ça li ko 5 mois wana siko na batu su abi mama ka wana tukatika ata ozala mort c'est toni tika ka ngabi naza na short parce que passe leki to même lisusu to ken hôpital elongo lisusu na esiko ko tika la ndenge wana na ndenge na ye ko koma na ba bébé na oyebi wana na ndako ba bébé donc maman le stand de sur na bino boy maman la ni na mwana ya bande konde ko azana bon eza bon non mais yo mongo yo bimisi na makila na yo et lisusu te et comme inconvénient ko mais au rubela nzambe to sur na nzambe na te azala moko oyo asali ke lelo za mosali na ye pèlerin RDC et sungi ban ebele ya orphelinat ebele ya orphelin ebele na ya babalabala mais olela raté pas nzambe on a appeso ta mona moko te lisolo ya Sarah wana pesa akopesa moko ka na ebike moko atuna nga vraiment bi omoni muta 68 ans boti omoni muta 72 ans aboti. Moussus a 78 ans à Boti. C'est quoi Yoko tout? N'a le coxé à 60 T. Ayoko le balsusu. Non, nous coûte au coxé à 60 T. Aux anan. Donc un jour ça va venir. Abi na ngande ngwana. Non, nous coûte au coxé 60 T. C'est quoi zo bangani? 68 à Boti. 72 ans Boti. 70 aux anan ba preuve na yo à l'appui. Donc n'ayez pas peur, Ekoya. Voilà, ça c'est bien, n'ayez pas peur, Ekoya. Alors, on a ma maman, on a ma jeune fille, plus mi pesa na kolongola ba zemi, on va bien ngoli yandi. Voilà bien, nga penza na oshina ka jeune on soki pena zemi na on TikTok. Voilà, TikTok alongoli on bala moko. Oui, ça bango ni namba ope bazanda ka mabala, balongola ba zemi belé. Et puis ça bango so na bango et puis donc il y plus na Nazo ya Mbappé est belé. Au moins na ndako libala, mama Caro tala boy boy. Ba conséquence eza ebele naza pe na ba jeune fille ebele pe o ba otuna ba jeune fille on na lobby dada lianzi bazali en tout cas nzambe asunga il faut ko battre la lobby na yo il faut ko battre la lobby na yo ya on a insisté qui sur quel esprit molimo nini oyo etungisaka bomo na yo soki oza na esprit d'avortement il faut senga okei et pas basali ya nzambe ya solo babondela pona yo pona eloko wana elongwa conséquence wana neti lelo boye eyate il faut que ça les forces oza na ndako libala zemeye tika kaka kolongola te naza na famille muso eza pembeni na ngana aza zemi ya 3 mois aza na mwana ya 3 mois zemi mususu eye era tuninga conseil na non 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 kolongola te tika nde na oloba boye aboti alandisi mwana ya 3 mois na sima ya 3 mois zemi ekoti o wana za na 3 mois o wana mso aza na 12 na do le azokokisa 12 mois na mbula moko aza na bana mibale me bana wana baza kuna oyeba te papa Yves ke oyo aza na babota mi bana mibale na mbula moko mama papa toza pe na ba papa nazwi ba doléance ebele ba papa bazolongola ba mama zemi papa kosala yango te soki zemi ye tika soki zemi ye kolongola te ya mama tika continuer bondela nzamba kosunga
kolongola zemi te soki zemi ye tika papa kolongola mama zemi te mama kolongola zemi te mwana batela pe lobi na yo biso siko tokomi na baproblème tokomi kozwa nde bana bato mosusu ozobokola eza pe facile te bien sûr ata ozwi ye moke okolisi ye eza na o mabe te mais moi makambo mosusu ezaka ya mike il faut vraiment koyeba komibatela jeune fille mibatela pardon nasengi yo pardon mibatela se protéger tanga classe na yo linga nzambe nakopesa soka conseil mibale na se na moi tanga classe linga nzambe nde vie yango wana soko tangi classe soko olingi nzambe makambo na yo na vie na yo ekozala polele nyonso oyo ya mabe ekoya te parce que olingi nzambe olingi classe vie na yo ekobeba te baboti mpe bakosepela mama azala prudente ndenge mama wana aza na bebe ya 3 mois azwi lisusu zemi mosusu aza na babebe na ye mibale na mbula moko babebe mibale elle est là, elle est à l'aise avec ses enfants donc protéger mibatela 11 heures de jugement na makambo nyonso na pourquoi 11 heures de jugement ochango boye pona nini 11 heures de jugement 11 heures de jugement eza temps oyo na pasaki banda tongo ti 22 heures yo kokanisa nzambe nzambe asakanaka te epa nzambe je eza te aza fidèle oui alingi te mutu moko akufa na masumu nzambe alingi biso nyonso tobika mukolo wana ya suka mutu moko te akende na temps de feu ou bien dans l'enfer non nzambe aza na besoin ya mutu nyonso kaka ondimeli ye comme mokonzi mobikisi ndenge akomi na Jean 11:25 ke kaka ondimeli nga mokonzi mobikisi ngai nzambe nakobikisa yo jamais okobeba na se na moi susi ya nzambe yango wana aza na besoin ya mutu nyonso ya masumu abongwana ato boma mutu ata oyiba mutu ato tonga mutu ato sala nini ya mabe oyo moni ke mokili ezokondane yo nzambe akondana mutu te nzambe aza na besoin ka yo ondima ye comme mokonzi mobikisi bon sikoyo ye abikisa yo nde na yebisi oke alobi alingi te ojuge mutu na se na moi ato ye na mutu epa na nga na okata ngambo ya mutu te nzambe nde aokata ngambo na yo mpona ye nde ayebi yo ye nde asali yo koleka makambo nyonso na se ya moi aza fidèle mabomba minini eza na kati ya 11 de jugement livre na biso bandeko bakolinga bazwango wapi et puis na ba édition nini peut-être soki eza pe na ba bibliothèque na biso ya Kinshasa wa bandeko bazwango ndenge nini édition nanu na ke na édition te na sengi nde yango nasali omonde nasali yango nasali nanu kaka ngai moko nde nazoluka sponsor oyo alingi tokende na édition oyo alingi tokende na maison oyo donc problème nange eza kaka tosala yango ebele mpona bato nyonso bazwa mutu azwa 1+ ayebake ti ozotambola na se ya moi olinga te jugement ezali susi na ngai yango wana naza na nga nzambe te mais susi na ngai eza mutu nyonso ayebake jugement ya nzambe ezali ato yibi ato tongi ato sali nini luka kosala siko malamu mpona nzambe aza na besoin na yo nzambe aza na besoin ya mutu ya mabe te aza na besoin ya mutu nyonso tu abika ata lisumu na yo eza ndenge nini nzambe aza na besoin na yo yango moi nalobi nga nakomi kaka nasali yango eza kaka 5 sur 5 ba numéro de téléphone eza wana papa Yves aza bokotuna papa Yves soko lobi ke tokene na édition problème eza te tokozwa toke na édition basali yango ebele bakomi kokabolela bato mpona mutu na mutu akoka kotanga baverse na ye ayebake un jour nakokufa un jour nakoleka mais jugement nzambe eza kozela ngai voilà namoni eza nango na bapapier vraiment mingi bafe eza mpenza mingi te 18 kaka mais est ce que mama oconsulteki mpe base na nzambe mpona partage ya kozwa mwa makanisi ya kokoma livre oyo na contactaki nanu mutu te nasali kaka nazwi na tie na Facebook na tie na YouTube na tie na banini baoyo mpe bamonaki yango basengisengi na bana ozwa kaka na tindeli bango mpona kokoma makomi nyonso mayele oyo epuis baverset biblique oyo ezaka ntango okendaki à l'extase nde ozwaki yango kuna ou bien base na nzambe nini bapesaki yango nzambe ye moko nga babilo nga nayeba otanga bible te nayeba otanga bible à partir
il y a de la mort à la vie. Okay. Sur l'avortement des jugements. Naïba yoko tanga Bible était kozonga dans la routine catholique. Même c'est que na routine catholique. Biso nyonso to routine na maison mère. Na ko routine na maison mère to bana ofouyer boita. Otanga ngolé ni. Na rozonga wana ndesko na bandi verse mon pe kimi. Ko yasko Nathalie elobi nde boye na ko tala 2 Samuel 12 allez na vérifier. Tout ce que tu as fait en secret sera nu devant Dieu. Na ko tala bo tout est numéroté. O boya o lingate o tala bo nyonso eza numéroté ata na boy. Nzambe azo compter tous nos pas sont surveillés. Tous nos pas sont surveillés. Tous nos mouvements ka boy yango nyonso na combien on a Bible. Même mouvement les na ozo na vérifier na ketanga na Bible. Même mouvement nanga eza surveillé. Nde moni na kotisi yango nyonso pona mutu nyonso ayebake ya obomba eza te obeti libaku kuna et combien o ke obeti libaku. Tout passe en revue. Voilà. Bena na bandeko baza libanda diaspora ba osandeni pour que bazwa livre na psikitoko 11 heures de jugement. Ba osala ndenge nini? Soki mutu azana besoin nango abengi na kozwa na tindeli problème nanga makasi oui na WhatsApp na otinda na zuka kapa nanga na tindeli yo. Pour mezaka makasi ke na za na souci to sala livre parce que na eko constater que bato ebele ba otanga bazana tenter ya ko tala na ba YouTube na YouTube ko tala na bamsu bato YouTube bamsu basali a YouTube te akozwa livre atangi des soucis nanga na eko ba comme nazana bato ndengo wana to sala livre to kabula. Voilà. Topé sabatu. Au moment où tu sois fan dia bandi otanga, musu so kota na na téléphone te, musu pe ça na temps wana te. Yo mon papa il faut ça na temps kota na téléphone. Pas singa ta on pas si. Livre na o yango wana otikali nango e ozonga na ndako. Merci beaucoup maman. Ya yo yango wana obano tala tous nos mouvements, tous nos pas sont surveillés. En tout cas 24 heures sur 24 heures et lobby. Donc voilà, donc tous à surveiller na mouvement nyonso na makam nyonso to sala alam tout. Alors bando bota la biso numéro de téléphone et alors ba o bazana WhatsApp ou otinde la bango et ceux qui basengi alors lo sambo numéro de téléphone le bapé na bana nzambe ba chrétien bota la biso bisolola li solo na bango pour na livre solo na bango pour na livre et za malamu surtout pour que esunga ba jeune fille ba maman oyo lelo ba mesana ko avorter et ça la biso malamu mingi natingi lo micro maman dans numéro ya téléphone 089 85 25 35 8 numéro à téléphone 089 85 25 35 8. Deuxième numéro 09 98 065 8 65 09 98 065 8 65. Donc ba numéro wana nyoso mbale eza ba numéro ya WhatsApp. Soko bengi ozwanga mo na téléphone. Soko ozana besoin livre na kotindela yo. Soko ozana besoin osalela ngai production to salango ebele pona to pesa batu tokoyokana na pesi to salinde tokoyokana ale pona baninga nyoso bakoka kozwa livre wana pona esunga na 1+ na lobi ata na 2+ te na 1+ pona aider batu nyoso ozala mosali na nzambe ozala mosali na nzambe te mais oyo ka azana besoin a produire to produire yango pona mutu nyoso ekomela ye obenginga numéro yango wana na pesi bino ya suka na koloba il faut se protéger kotika kolongola bazemi mama kolongola mwana zemi te papa kolongola mama zemi te bana pe bozala prudent soki mutu alingi yo ya baje tika zela ngonga na yo ekokoka pona vie na yo mibatela lobi ezala ya yo ozala pe na esengo na libota na yo na famille na yo nzambe apambola bino. Merci nzambe na bomoi mosungi na kokamwa na pamboli yo lisusu na après-midi ya lelo kolo na zongisi matondo epai na yo
tala bana na yo nyonso oyo balandaki émission kolo tala bandako nyonso oyo tokotaki mpona émission na pokwa na lelo pambola bango kanisela bango bakisela bango oyo ezangi bango place bango basuki yo banda yango na tiki na chaîne na biso oyo yambinga na sena maboko na yo kolo na basali nyonso oyo baza kati na chaîne oyo super promo okanisela bango na musala oyo bazali kosala pe obundela bango bitumba molili esika bango basuki mpona lokumu na yo na kombo na Yesu amen. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yo kabo senga nanga samba ka basaye. Yo kashije nanga ye samba lola ye. Na ye na babasi nanga kosabo sambe na yo. Na ye na kosanga nanga kosabo sambe na yo. Salelanga Yesu Yesu Salelanga Yesu Yesu Salelanga Yesu Yesu Salelanga Yesu Yesu Undelanga Yesu Undelanga Yesu Yesu Undelanga Yesu Yesu Undelanga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga nsamba londa Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bya bisenga senga nsamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai yo watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga Alléluia Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga mpona sambela ye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina ye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola